quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singe bonge faisons ngala no ya sika. Avant que bandele tonga me vongo ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kata mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Tidio Visako, Alemba Kinshasa. Ingénieur Fred. Alors bonsoir chers internautes de partout où vous nous suivez, toujours scotché sur www.congoyasika.com. Il y a Boss Maurice Premier, les deux gokao de la presse en Norvège. Na émission Nabino Arnde, Nayambi Lelo, artiste percussionniste Moko, Kalebas. On a kansi batebele boyebi ce soir nazanaye na plateau. Gabi Kilimaka Songo 007 Patou Mombo na Finlande. Bozolanda en direct vous soutenez naka émission nabino ou isa émission nabino Arnde émission où ils ont ça là artiste alors bino pe fobo ba ko soutenir émission oyo po biso banakin confiance na biso zaka pa na bino nde bana poto alors tu as toujours présenter bino ba artiste c'est pour que bo soutenir naka bango bo ba ko soutenir pe émission nabino alors ce soir je vous présente Kani Kalebas. Bonsoir Kani. Bonsoir ingénieur Track. Nayambio ce soir na plateau nabiso namonio ozana ba instrument na yo Kalebas na ebité nouvelle nino meme libiso to ba sangoni ni yo ye nango na plateau nabiso. Donc souci nabiso plus to le na Kalebas to lobela mingi Kalebas. Donc Kalebas est un instrument de musique bat ba ebi angote na go banda su ko expliquer ngo pour ba comprendre. Donc Kalebas eza mingi na bamboka na biso bamsu ba sela ngo lwa support moko ya ko chamai bamsu ba sela ngo pe lukola support mo ya ochape masanga bamsu ba sela ngo pe lukola thermos traditionnel. Mais sikoyo ngai nzambe ya inspiré ngai pona santé que non na ba siècle o eleki ba koko na biso bazaki ko beta ba ne ko utiliser lukola instrument ya percussion. Mais na batan na biso awa to perdant tellement vraiment origine to qui pas vraiment soutenir na oeza culture na mboka na biso. Alors nga ça que fort wana ya ozongi sango susu vraiment na musique. Donc Kalebas ngasko na travailler yango na perfectionner yango lukola instrument ya percussion na musique. Donc les instruments to beta na maboko. Donc na maboko tozo bimisa ba son na yango et puis ezobeta mana âme. Donc tozo transmettre oeza na kata âme na maboko et puis na kati instrument Kalebas. Donc Kalebas eza instrument ya percussion traditionnelle ya mboka na biso ba congolais. Et mon souci ezalaka mingi ya ngai na laksa batu ba instrument na biso